bande ko balandi awa to bandi filme na biso esengo na bato oyo bazotala filme na biso lelo ebembe ebimi na morgue bande ko makambo nini oyo esika bakundaka bakenda kobomba bibembe babengi yango morgue me makambo ezosalema moto akotaki nzela bimi eyebani te ebembe koti esika ebungele eyebani te lisolo tolanda. Merci na God's Love International Venture Glive awa to bandi filme na biso na chantier tomona kaka bato bakosala bazoluka kwanga balobi travailler prenez de la peine c'est le fond qui manque le moins et na kati kuna mibale bamona ke esika tokobikela nde yango oyo mosala na bango na kati ya chantier bandeko za malamu oliakende koyiba bakange moyibi eza malamu atombolaka zelo atombola mabanga amemata sima na suka mokolo azwi lifuti nazobela bino kobozokanga te boni boyeko ti wapiko kontremetre yango yango oyo bozala barespect ya mpona bamikolo ya bino na bia yoka soki bino baloyi osala biso eloko te osala eloko te boni boyeko atenda tema bazoloba eza solo bokanga malamu bino bale na osala nyonso ke bino boperdre mosala oyo mosala oko o mosala ozobenga o mosala tia mutachange ozobenga o mosala ozobanga mpe tia ata kotunda ata siko na kolongwa boni boyeko nanga za somo nango yo ozobala biso boyo nde moto oyebi te oza mosala te na kati awo kama monoko na bino bozolobanga okomokangela biso monoko biso tokangela monoko donc oli tolakisa oke biso mpe toyebi moloko oyebika abandi tala yo uti wapi tala keba talakisa leson biloko ya shaolin tala biloko ya pauvre père ntango tozalaka tozwaka formation na Hong Kong tozalaki na Shanghai Pekin tolata ceinture ya kizobazoba bino tala bosaka nanga do bozomekanga na minute oyo bon bakomi mibale nga nalakisa sikoyo ya mokie kaka kabata nsima lokolo yoko geri revanche bandeko basangeli ye bazwi bango na mabele contremetre alakisi bino makofi etandami na chantier lakisa nongo tika bazwi bibotu mbongo mpo okende na munganga eza te baniolaka ma ya moto makambo ngo sikoyo mo ndenge komia soya moto alakanisaki ye nani do biso totosaka ye lelo alekisi ndelo do biso toloba te na misu na ye mpoka biloko yango ekiminga mwa ndambo eyebakaka te tolandaka toyekolaka ndenge natambusa ye sikoyo na minisi oyo banzoto ya pane tobanda wapi ozolobela nzoto na yo ebo mosala oyo toperdre na minute bosala mosala yango tozwa mosala mosusu mosala wapi kabisala eza yango ebele toke tosali demande tozwa mosala bien koleka nzoto esa yepayi nzambe soki hôpital tokende kaka nzoto ngai ye mosala ekatani babima libela baluka mosala sikoyo pona chantier bakozonga susu te voilà ntango bazangi mosala bazozonga ndako makanisi ebele lobi bakozwa lipa na ntongo wapi oyebi se bato bazongi na kolemba boyeko na bilongi kaka oyebake lobi batelengani na bilongi kaka oyebake bato oyo espoir esesili atanda tala lobia sakus pardon nalingaki oyebake oza na chemise à bientôt cravate tokeluka mosala moko na babiro kuna na ville mosala na biro ke misala biro ko mais na diplôme nini okelukela mosala mais nalobi expérience oyo tozwi mpenza na bachantier na baterrasse tolobaka keno toza baarchitecte toza bacontremaître kosake no toza baingénieur kasiko tala soki oye lobi zala sirke osomba ta dossier
farde ngapi nazwi mwa bandeko na nga bakenda luka mpe misala na osoka badossier na bango nakangisi kaka bongo ekoka tozwaka mosala bien bon misala mpe sur ke obosana te veste cravate chemise a bien filet mpe bien na obosana te yebisa mpe nzenzele na yo soki aza na mwa mai ya moto na fixa nyolola yo baprogramme ebandi bavision échangère voilà bakabwani tokokuta na lobi na biro wo oti koloba nga Zakus ebongo yo ngai atanda webelema ok olobi ke otanga nini na université natanga fondation natanga bâtiment nabima architecte tosilisa esika moko mpe yo kasi ngai natanga ingénieur de terrain ndenge bon naza kaka superviseur na badossier bopesi awa bino mibale botanga économie économie eza ndenge moko eza kaka ke bon toloba bien eza kaka bacours tozwaki bacours tosangisaki ndenge ya koéconomize babatima koéconomize batravaux koéconomize mosala mpe bino mibale boza na kombo moko mpe nani Zakus nani atanda kombo moko ya solo bon totravaya kaka lokola bapartenaire bon atanda na Zakus eza kaka no compagnie moko toza bapartenaire ya compagnie moko tozotravaille na compagnie moko na partenariat tala awa naye kosala baje te nalobi bosesanga baje te bino bobima siko na biro na ngai ala sorte avant nabenga la police bozomona ngo baje bolongo awa bobima ale vaika libanda bongo siko la police nini yango susu bakongola badossier bandeko na bango bakombo mpe ya bino te bokeso diplôme ya économie boluka mosala ya architecte boke koluka mosala ya bamason na badiplôme ya économie emo erreur te atimbeli biso so ndeni vraiment oyebaki te makambo bakomi na kati ya dossier omemi kaka mbala moko ezali kaka likambo keno tomwana nanu tomwani boya banofinga biso makambo ngo boye kutu nazoyeba moto mo boye propose biso na chantier na mpe misala ezali so toke kuna tozomosala sikati yo so obosana kwafo moto wana akosangisa kutu nsima ebele azwi atie oyo na motu okei yale suka abanofi tombonga malonga te seke moto yango alika tozonga na misala yango akalako wana te wana bafaux cop tala malamu tocontinue recherche toluka mosala tozwa voilà bango wana tambola basukaka quelque part basukaka kaka na nguba na gratana atanda oyo eza 2 mois yango totambolaka mpona koluka mosala kolongwa na mboka ti na ville awo mpe ata moko no tozwi te nga lembi o tala Zakus esengeli kaka kolemba c'est vrai mais na minute oyo kolemba te po moto azomeka azwaka suka nango akomona ntango tozwa mosala sika mosala bien ezwama nzambe asunga kolemba nanu te tiyo soloba kaka ebele tokozwa banda oloba ti lelo tozwa mpe mosala yango te ozela yesu azonga tala so ozobanda kodécourage ozozangisa bachance kolemba te mambo yosimba oyebia eza pamba te na longwa na mboka na ye na ville awa sikoyo mwa baperse tosali ekendeka bongo
tala nzela eza molai tolemba te après dire atanda tokende kasi tolongwa awa tobanda kaka kosala recherche awo nde tomesana badossier na maboko makolo bazokende o nzambe yoka kolela mwa ya bana na yo bangwana bakei na histoire yango tomoni ndenge kaka ezalaki mokolo bitumba ebimaki na chantier mosala esili bazwi badossier bafile bachemise balati bacravate tambula bakoma na lopango moko bamoni kaka affiche bakomi place vacante baza koluka moto oyo akosala na morgue na gérant moko balobi bazoluka bango na lombango kasi tomeka te awa chance ekozala yaka ko tokende kosala na morgue ebo mabeza wapi tala awa kutu malamu zwa te eloko emonani likelele eleki nzoko sikoyo depuis ka morgue ekomi kompani sikoyo ekopesa bato na biro za kustala malamu nasala demande nazala nanga gérant yo ozala sikoyo vendeur tozala na ministre oyo olingi ata kontine kosufre na sa moi boye alors ke bademande eza nango possible awa tokotisa bakotisa mosala bakotisa demande na mosala mpo na morgue balobi ezokipe te la vie appartient au courageux bango wana bazozela mosala yango ekobandela wapi bakozwa mosala ya ndenge nini bakoti na kati ndenge tozomona bandeko moto so azozanga abandi koluka mosala balogike alataka ya kodefa kuta kodefa adefi ata logike me babandaka kofute salaire bien akomi moto akoya baretard akomi moto ya kolata ndenge alingi ebongo wapi morgue yango lopango moto aza te oyokaka bato nyonso bibembe na bibembe keba biro yango oyo oui entrez bonjour monsieur alors nasunga bino na nini monsieur nde tozali awa tomoni kaka botie offre libanda yana toye koluka mosala aboye koluka mosala très bien nakanisi boyebi mosala ndenge ezali bino nani azosala demande yo ngai atanda nazosala demande ya gérant wana ndeko nanga awa aza lokola moto ya marché ngati tosala ndenge wana tika nga na banda nano ok ça va likambo te bon boza sûr ke bokoki kosala mpenza babibembe ya bato togere bibembe ya bato tala mambo moto azoloba bibembe tala ngai atanda nakoki kogere bato na ya bomoi na ya oyo bakufa bango nyonso wana nakogere bien ndozomona ngai awa tala nasala mambo ebele na vie oyo esalaki na gérant nyonso ça c'est bien ngai nalingaka boye ewana elakisi ke tout va bien sikoyo moto yango oyo akozala na marché ya biloko nini na oteka nini bon wana nakozongela nsima ya liboso nalingi nayebisa bino ke nafutaka salaire te na bato basalaka awo napesaka nde bapourcentage pourcentage bon nazosouete bokende oluka bibembe kuna boya na bango awa tokotisa na morgue plus oya na bibembe ebele plus oganye bacommission zela nano nakompone te eboso tozwi na biso ebembe te soki mpe ozwi te pourcentage eza te ça va atanda patron
tozwa mosala ngo yo kozwa to ye ngai oza sur que ondima mosala oyo nandimi ngai na ozwa mosala te biso mbale tozwi yango tondimi mosala ngo komona na likutu atanda atanda nani noa epe kombongo kilométrique atuka kombo kitoko wana penza bolobi boya bobanda mosala boboya na ntango malamu na 8h bo l'excellere te. Ok, ça va. Ok. Bakota service nini balobi bo gera kabibembe bango balobi so kipeta courage gaga. Balobi lobi mosale ko banda likambo te. Nazo comprendre susu te mais oyoki te mambo moto na otoloba bimbe te oza mbongo te okatinga mato ekufa nayoki ye bien te ndenge eza boye ko malamu ozolike elomoni lelo ki promese mosusu makambo tozomona lelo ezalaki makambo deja ezosenga tosambela mpo nango nde na osembela na nzambe kutu tozo bibembe tozo bambongo olobi nini prière nde ekomi kaka boye ko ngai na banda kosala ba prière jeune prière moi une fois oyebi sujet prière nange kozala nzambe naoyoba na nzambe ata kutu ata na satana mpe ata na diable keno nzambe tika bato bakufa nazwi bibembe nazwi mbongo tala ozokanisa te ozwi kisi te omela kisi te mpona motu na yo mela kisi okita motu ça va malaria ebani ngai soki yo oza posa mosala yango te yebisa ngai ngai natika na nganga moko awo balobi ekipaka te courage no kaka kopere bibembe na quartier memango ntina morgue bafuta yo voilà eza prière ya moto asalaka na morgue mosala ebandi zela bibembe 0 atanda na bia banda tukuta mosala ngo ti lelo ate bembe moko za te nga mpe nazokamwa kobanga te bakoya na bango sikoyo oyeba ndenge nini okomi prophète nalobi kondima nde ezosalela ngai kondima omoni na bible elobi keno soki oza na kondima okoki kokweyisa te bangomba okoloba na ngomba longwa bakende esika mosusu kondima no mpe esalaka esalaka ke tozwa tala kozala na desespoir te na minute oyo tomonaka ndenge organisation ekoma tozwa na baambulance eke na quartier ezwi bibembe ye nango mosala yango yo ndimaki te sikoyo toyei kofanda betaka masolo baprojet bandi babandi osokola bibembe marché bandi plus ozwi bibembe na morgue plus oza na mbongo bandeko mosala na mokili ezokipe te bato mpona kozwa lomeya mpona mbongo bato bandimi kosokola bibembe ezala longo mosala toboyi te parce que baloba na mokili il n'y a pas de saut métier il y a que de saute genre morgue yango oyo mwana oyo jeune oyo eloni ebomi oko oluki bangambo na yo yango oyo moto wa ndenge nini oyo bazosokola yo c'est comme ça ozobude mai mpo ya nini okende lo lango na sali te usosi olingi lifelo kende no lifelo yo ebembe olingo boya mai bwe mpo ya nini okende sali te hey ye nasuka sanza commission nasuka sanza pourcentage ekomi na l'air à salaire l'air à paiement izo ya yo yango oyo ya yo yango oyo boss opesika kaka 500 naira yango kaka
na peso na 50,000 likolo na 50 likolo eza moketi bato baboyi na bango kokufa morgue ekoti bato te bofoti na biso soki bato bazokufa te sikoyo tobanda oboma bango komisa toya na bango awa bino bokende lukelanga bibembe bozwi bibembe boye nango awa mpe bozwa mbongo ebele ezala na pete na maladi na liwa na accident ya ndenge nini yaka na bibembe c'est tout. Boss kobanga te likambo te toke na biso ezaka ndenge wana ndenge akolobi tala bino befort bozosala yango nde kofuta bino so oza na bembe na quartier oye koperango ye nango awa toyoki boss toyoki kopango nde yango yo voilà tolanda oyoki masolo yango 550 naira na fin du mois. Ndimela ngai musala gebonga gebonga ça va ngai azolemba na ngai ya namona na ngai kitoko ta nalobela ki ozana kimia oyebi ntango bible ezoloba kino oyo tomonaki lobi eleka oyo koya lobi eleki malamu bakomo bimisa na baverse ya bible mosalango lelo ememi bango wapi atanda na Zakus balobi moyibi nde mabe atanda bosa batuta lobit Zakus bona mana kanisa na likambo nini na likambo ndeni toko matisa ba pourcentage na kati ya marchango nde pe ba client fo ba mata comme ça to matsape ba pourcentage bon sikoyo isengeka koya na bibembe bele oui ozeba mambo patron lobi alobi tomeka na ndenge nyonso toyaka na ba client oui mikozo ba client za mayele na yo fo sala po matisi ba client matisi mbongo to sala ngona ndenge nyonso ekipe te alobi nyonso ezo kipe te ata ko te sengi koboma sikoyo olingo sala ni sikoyo na minute oyo Zakus tala tomatsaka ba pourcentage to banda koboma atanda koba yo bando boma wapi yo boma yo oye ko lengo wapi koboma ko sikoyo plus obomi plus osana mbongo tala za na projet tala makambo ngo simba na ndenge nazolebela yo tomatsa ba pourcentage naza projet moko boye naza na ba tala tosolango maele na mosala na kata zamba bandeko baki kopapa moto lokola bakuluna nzambe akufi babomi mutu tala zwa machete na bomba wana sima kuna makila one ezala te bakomi bakuluna bake kopapa moto akufi siko bamarche lingo ya bazwi bastratégie nzoka na ntango wana mama moko toyebi te na mwana mobali moko toyebi te masolo ekoti kaka bango bango mibale mpe baye mama nini yango bofandi kaka wa likambo bolobelanga kolikam nini tala na kati ya zamba kuna mwana yo tobandeka koleka tomona boye alali kaka boye azolamuka te mwana nga kufi likam nini ko boloba boye te kaka sikoyo tozalaki na ye kaka wa te yesu masiya likam nini lukuta bango nyonso batandi molongo nzoka nde bien préparé balobi mosala nyonso tielango mayele bango nyonso bakei sangwa liwa baye kopesa na famille ndenge kaka bazosala ndenge bato bayebe eloko te bamemi mama oyo na kati ya zamba aya kotala bakoma boye bakuti ebembe
Nenjabe na ngai tabela kai. Oli kamini. Mwana ngai likamini. Mwana ngo tikinga kabo ye. Mwana ngana ndima kite bakulu na mboka oyo zame insécurité. Oh, l'État boté la biso likambo sécurité. Bakulu na basilité. Basilité bandeko ba ko sasanga mwana ngai. Tala toke na morgue mama to l'excel tangu te. Likambo te. Toke memena morgue. Comme ça, la cérémonie Rolanda Sima. Makamba ngoto yebi. Bango bazana posa matanga te, bazana posa ya morgue. Basa la calcul. Fin du mois bafutama. Tala lisolo bandeko ndenge komi. Mikolo yo soki kaka moto akei libela bungi landela malamu. Keba bakulu na moko bakoti mboka. Bazo sala mbongo na calcul ya morgue. Mama toke kopere na morgue. Mama to kopere morgue. Famille boko yaka asima. Programme matanga boko pesa biso kaka. Mama lela. Nzoka bangoyo balobi to gagner en ordre. Bakego beta dame. Omoni masolango sigoti. Omoni ndenge makambo ngeko mokenda. Soki bato nyonso batimbelaki kopo oyo nayebisaki yo keno ekochange. Ozolo bebele pamba. Bon, siko na minute oyo tozela kaka ndeka baoya famille koya kaka kofuta bafuta biso mpe bambonga bien tala kaka mpo baprojet sebelao oyebi ndenge eza boye ti ndenge baprojet ezali ndenge mpe tozokende baprogramme na biso ezokende don lobi susu tokobandela atanda nazakus bazwile yango sikoyo bastratégie nzoka nde babomi mutu bayebi te o awo bamemi lisumu na miso ya nzambe o lobi eske masumu yango bakofuta te o batangisi makila ya moto nyonso wana o fin du mois tozozela bamatisa biso pourcentage voilà paiement suka sanza wana ya yo oyo pe ya yo babandi kotanga mais boss oh 20 000 go omoni bosali mosala malamu penza namoni esengeli penza bo mérité yango donc kutu so bo continuer bo susu ya mingi merci boss yolenda talaka yo nandimi ke mbalo ko pesimbi en tout cas lelo to sepeli boss merci mingi ndeka na lobby masolo ça déjà pepele bon merci mingi boke malamu babimia ko sepela lelo bakongoli bambongo nayebite lelo bakolangwa na kala nini oyo bakolala na kwiti nini ya ndenge nini lelo awo do boye nde siko mosala yango fo simba landa ou bien eza boye imagine nano bosa pe afuta biso 20 000 mois passé sanza oyo abakisi ekomi 30 000 na moto moko yaye ka ndenge olobi ti nzambe akomisama amoni nzambe yango asalia oyebi nini ntango toza deja na bamorgue boye ata ebele na kati ya quartier me tongindi ti wana siko tokontinue tobomi bato ntango tobomi bato mpe baye na morgue oyebi wana nyonso balaka na biso atanda yo okomi deja okomi atanda wana eza motu ezosala siko ozokanisa nini lokola sikoyo bamilekele komi ebele nazokende na sala libala moko ya mbango libala moko ya express nini tika nalobela yo ngai na okambisaka bato
bato oyo bayebaki nga bakondima su te eza ngai nalingai kotuna kendo bana basi ata 4 mais te na miniti oyo nabanda nano na mibale oyo nano naza na bango wana mibale atanda kaka yo basi mibale yo moko olingi olanda bato siko na morgue obala basi mbale okende morgue mbangu yo moko aza na kimia tala naza prêt nabongami mpona bacharge na baresponsabilité yo kende zwa mpe bacharge na baresponsabilité na yo bala ngai kutu naza deja na basi oyo mibale na tie deja na calcul mpe nazoluka bato bakende baakompagne nga na libala oyo te yo mpo olanda nga ti tokendeko bosiko to baninga mpona nini olingi kaka mbala moko mbongo bimi basi mibale sala malamu boma wana eza wapi susi neza wapi sikoyo bato basali keno tobose bien bosi mpe alobi bon tofutama kitoko sikoyo mabe eza wapi sava yo soko okufino na basi yango ozoluka nga nazwi héritage na nsima likambo nini oyo famille babimisi mwana mwasi mwana ngai awa mobali moko aye alobi aye kosengo na libala ondimi ye nga nayebi ye mpe nalingi na ndima libala oyo na ndimi aza mobali na ngai akomi bibalabala bake na famille bapesi bamasanga tanke mwana nanga mwasi andimi yo mpe mobali oyo batela mwana nanga malamu po biso toza kaka bandeko batikali na famille toyoki papa kobanga te awa mutu moko aye pa na bino aza responsable donc nazwi baengagement nanga mpenza avec conscience sikoyo tokende na baseremoni tozosela nini bandeko kaka mbongo ya liboso mabale bandi awa mpe aye biso toye mpona kosenga loboko ya mwana na bino na libala nani alinga bala yo toye ye nde moto azobala mwana nga nini olingo bala mwana nini wana mpona naza na bana basi bele awo tikala tuno nano est ce que ye ayebi ke boya awo abongo ayeba te vraiment ok ça va dans ce cas papa tika tobenga ye aya koloba ye moko bibalabala fola mbongo ekomi ebele baprojet mosusu eza te akomi konduka basi akonduka na mboka mwana ngai vanda wana mwana mobali alobi kalinga bala yo oyebi yango nayebi papa hey kokenda lobango te oza sûr ke bango baye mpo na yo baye mpo na ngai papa bon omoni ndenge aza wana photocopie ya mama na ye do biso totikala na elongi ya mama na ye ça va toyokani dans ce cas bandeko bino mibale bozonga dans une semaine biso totuna famille ndenge batokosolola bo topesa bino réponse papa eza boye te ebokasi mamu nesesili lelo te mpona nini c'est pas possible tikala lobela yo tokotelemela tradition te esengeli bokende dans une semaine bozonga awa ezalaka tradition ekolo nini oyo mboka nini oyo balobi une semaine mbango te tala mwana mwasi aye libala ono mobali nanga asalaka na morgue kolia basupu tala basante libala oyo esimbi ngai soko oyebi ndenge azozwila bambongo yango landa likambo yakawa telema wana ndeko na yo ndeko na nga te mwasi na nga mibale mwasi na yo ya nini ya mibale na ndako wapi kasi na ndako yote bo ndako na nga te yo tonga ndako awo mwasi ya nini ya mibale
kasi nga na makila famille tozalaka kaka bapoligame tala nazomona bato oyo babimeka bapoligame bayebi te nini bazosala exactement mama olobi malamu bon bebe oyo mwasi na nga liboso na posante yo Mirabel bon benga kaka mimi na mokuse soko omoni ye na mosika kaka banda koganga Mirabel Mirabel boni oza malamu bandeko ya kosangisa alobi nga na ye na mwasi mibale yo tonga ndako te sava awa omoni mopaya ye te lamba eloko kitoko mpo na ye tia mai na moto naza na nzala asayelanga deja nzala masolo ebebi mbala moko akoye na ye nga mpe na balolambela ye abo olenga nazala mama kulutu nalamba mpona baye oyo baye nsima ezalaka wana mosala ebandi mosala mikolo oyo kitoko wana bake concentration na dame baosela baclient soki baclient baye te bango mo bakoma kosasa bango lokola bakuluna bato boni deja babomi mpo bazozwa bambongwa bien seke bato bele bakufi mokola ngolanda atanda oui boss Zakus boss bino mibale boya na biro na nga sikoyo bozoka ngai sikoyo boya na biro eloko nini oyo saba tokende nanu me ye kosisa nanu ko ozopola wati ozomwa teka ngokima oyo olingi eza suka sanza oyebi yango te bosi papesa biso mbongo tokeidi je nini je ne combien porta tala na obia yaka na silisa na betoka moko ozopola yango nokimi tokeidi kata je wana voilà mosala ntango ekomaka na suka eza masolo ya lifuti oui entrez oui boss bonjour olobi nini bon boyebi malamu ndenge boyebi lelo eza mokolo ya suka ya sanza oyo esengeli bozwa ba pourcentage na bino kasi ndenge eza boye affaire yango esimbi bien te malamu te sanza oyo alors pourcentage na bino eza makasi te mpo na bino eza moto moko 50 000 moto moko 50 000 bon likambo te boss malamu tolia likelele oyo emonani ke tozela nzoko akoya lobi te bosoli malamu boza na compréhension oyo mpo na yo awa oyo mpe eza mpo na yo merci boss non likambo te nalobi nanga mingi te de rien merci bazwi 50 000 ezomataka kaka mais boss kuta alobi bosali bien te nsima na yango tolanda atanda ye wana na palais azotanga badollar na baeuro alobi mosala oyo yango oyo nde elesaka ngai mbasi na palais esalaki nazala lobi susu babandela esika babomelaka bato nano tomoni te me kaka bambongo nde ezomata mosala ngo nde kitoko na poshe
Mirabel. Mirabel. Yakao. Yaka vandao. Siko ndenge nini mbanda na yaza wapi? Na yebite o. Etaliga yo bilukaka ye. Juliana, Juju. Yakao. Ubengi nga na bengi yo. Mimi o na pesi yo 5,000 naira. Ya solo. Nzambe o. Mobile nanga penzo lenda. Awa na tangi boy. Bambanda baza na kwena bango. O pe ya yo 5,000 naira. Yanga nyoso yo. Kitoko Atuka libalo elinginga penza. Bango nyoso babosani ke basone kika mikolo elekaki awa kala tiawa. Liboso mbongo bandeko. Bakomi ne bango nyoso gentil awa. Bango nyoso baseki. Mutu na kwena ya sepela. Alors bino bozwa bodondwa. Bozo na bino na kati. Moni mbongo nege sala kati. Boseki bosepeli sikoi. Kaya lobi bokanga kikanda wati. Bosambela kaka. Bosambela makasi. Kinonde na zaboi. Nazo bakiye bele. Batu bakufa. Posoki batu baboyi na bako kufa. Pena tali pe batu ya kukufa. Bibembeza te. Mbaloyo. Na oya na bomina obino mibale awa. Nazi bino na tiena morgue bafuti nga mbongo. Comme ça na salipela bien. Parce que mbongo nazo pesa bino bozo sepela. Place na sala ngo boyebi. Bapasi na mona akuna boyebi. Bino. Natala kaka bwene o bibembe na zuite. Bino nde bato bo kufa bato liboso awo. Ba prochaine ende yango yu. Mosala mokolango tolanda. Batu baine bembe sûrement. Non. Nalobia. Mbongo sa kokoka aboye na ye. Boye na ebembawo. Mbongo kokoka wana tomoni libota moko tango bakufeli na ndako soki wapi bayene bembe na morgue. Voilà mosala ezokende bien mikolo oyo bato bazokufa pamba po moto asala na morgue azalaka na priere moko nzambe bato bakufa tako bakotika bibembe na morgue ko. Mais oyebi te bato bakufeli ndenge bazolela bazwi perte oyo yo ozosalela mbongo. Boyokanga malamu bozomona ebembe wana oyo bazi komema ezali ebembe ya nganga esengeli botraite yango avec soin. Tala ebembe pa eza kaka ebembe azala nganga azala sango. Excusez nga boss. Siko mbongo ngo ndenge nini namoni na kati ya poche ya ebembe bamemi wana. Sina nini siko bateli mbongo na poche. Okay nango wapi? Tala bino bale bo comprendre te. Zela nan. Abo bandiko lobela magamba mbongo batie na poche wana. Nakanisi makanisi na bino ezate boyi bango. Bomeka kutu. Sinon bino moko bozo ba risque o etalinga te. Bon, omoni ndenge saka boye. Bato mususu ba permetaka batia bango mbongo na poche. Mais un jour, vous comprenez ngo. Bokende, bosala musala. Mosala yango. Keba maboko milai. Mowei batele mbongo na yakende na lola sola lefelo. Agene kolia. Soka kosomba pe lipa na nzela asomba. Et voilà, concentré na boulot.
Ah. Moto azosala mosala yo kaka yima. Solo pe epai. Lifuti kaka na suka sanza ezoki pete. Ebemba gogoli. Yepa gogoli. Oh, ni tuko betanga go ngala beti yo. Oh, bonga na beti yo, leni na beti yo. Yum to zo betanga wako. Tala keba ko. So ezanga te ko kosila makambo te. Ezanga ite na lebiti yo. Tika ko bandela sute. Ah, ebembe beti gogo. Mususu kobo. Yo zo kate. Oh, yo. Na beti yo, leni na beti yo. Mina sa musana ngawa. Omoni na musana musala te. Eni na beti gogo wana. No sa pe sute. Ah. Ozo de rajanga boye pourquoi? Eh. Nzambe langa bibemba ngo komo bete bigogo. Moni mangamango. Musango to selo pe malamu te. Ozo baga bigogo bazo beta yo. Ngam na constater na musana ngai. Na observer ndenge bino bozo sala musalango. Alors bato mingi en tout cas ba kufi. Pe na nyonso na to sali mbongo ebele. Alors, esengeli boye ba ete boza la sincère pa nanga. Secret na bino ndenini? Boss, ezaka nzambe o. Ezaka te nzambe ka nde mutazala ngambu na biso. Ezaka chance kaka tala kaka. Bon, soki bato mingi bakufi. Biso pe tozozwa ba pourcentage. Nzambe pe ayoki libondeli na biso. Ezaka ka bonne chance kaka, chance kaka. Chance, Bon, pour lelo esili wana, boke na bino. Merci boss. Et voilà. Batuni bango balobeza kaka chance. Secret na biso chance. Zakus. Oui boss. Kanisa makambo na tuna kibino lobi. Yebisa nga vérité. Boza na secret nini sima ya musala bozo sala. Boss, tout ça secrétaire. Secret zate. Soko yebisa nga vérité na promettre yo. Ego sala kaka entre ngana yo pe na robakisa pourcentage na yo. Hein? Robakisa pourcentage Azu prise à suka. Boss, orobomba ngo lobate na kolobate na promettre yo. Boss. Yo lobela ngai. Bon, tozo bomande bato na bazo kufa tozo mema na morgue. Na kanisa ki juste zaka ndengwana. Tala ngate mna lobeli yo ngape na lobi teke yo mto lobeli ngai. Eza likamba na yo biso tozo ka ba pourcentage. Merci, eza secret. Kende nao zonga na mosala. Na lobi zonga na yo. Obombi bakulula na kati ya mosala. Alobi pe vérité to bomaka batu. Yango na yo zo sala mbongo. Oh, bandeko. Obeke ebembe koti na malewa. Elongo na morgue ekoko lia kwanga soki pe lipa na sikre na maya malili. Bandeko. Do bibi mususu bakufaki na nzala ko. Ndeni ko nazabia. Na leso mbaka biskuit ya isa ndenge nini? Na bana au pire. Madeko na pembeni wana nganga moko boye bagenda kotika na morgue sekui. A récupérer kaka molengi koka na lipa. Alobi na okene bongo te na nzala boni boyeko. Nzela lo leza musikati. Bona otamula nzela lo lango na nzala. Koto nganga na ebite soki lifelo. Ponzela lifelo pesa ka musika. Alobi na zomo énergie. Akoti malewa. Awa marché batu bazo somba toyebi kaka ndenge zalaka. Tala lisolo. Bandeko. Auti morgue.
alobi abenda likaya mbala suka yango oyo po ezala lola to lifelo kuna bapesaka likaya te ambasadi kuna eza te nabenda likaya te ya suka awo ntango nazokende nake deja na sola milinga arekipere alobi mwa ndambo oyo namema na libumu mpo na obema na libumu ya ngai biloko nyonso nasali na mokili famille baya kozwa nini sikoyo zonga na maoke madame madame Amélie atondi betelanga calcul madame combien 50 naira nzoka nde mowei bakendaki kotike na morgue na mwa mbongo nde na poche mpo bayebaki ke na nzela lola to lifelo akozala na posa te ya lipa to ya secret madame mais zela nazalaki na mbongo na poche awo zela naza kaka pembeni ya olandanga tokende ozwa mbongo naolanda yo te sikoyo nga azosala bafere na ngai te mosika te mama awa kaka awa tokende nazwila yo mbongo comme ça awa namoni mbongo eza te sokomi kaka kuna na suka obaluki boye mbala moko tokomi ntango okokoma wana napesi yo mbongo na yo comme ça ozwa mbongo no mbala moko oza sur bon ça va kende kasi zulanga mbongo bongo ya lelo kaka o elala te o mama nazoloba nazokende nazoya nazozela yo bandeko nzoka mowei asutuka boye mbongo batielaki ye ebungi azalaka nganga bambongo nasalaka lobi akendaka nango partout tina liwa baotiela ye mbongo na ye nzoka nde akoti malewa ofele ali atondi ameli atondi alandi mbongo na ye bandeko oliaki biloko ya mbwa mbango ezala bango mpe concentre mosala ezi eyinde mosala batala boye moto basogolaki awa bakotisaki na morgue bapekisaki bango mbongo na ye na poche tika awuti malewa de retour ye wana zongi balobi azalaka nganga mbote na bino mwana na mwana bendana nzoka te moto akotaki morgue atamboli na makolo bandeko ebembe bimaki na morgue ezongi bango mibale balobi nini tozolota ndoto telo moto oyo batikaki ate akufaki mokolo wana tosogolaki awo ye te tokotiki na morgue yeko ebonga wuti wapi abimeli nzela nini makambo asolo to lukuta eske yango makambo tozolota o ndenge nini yango bazalaka bandeko mapasa o tokende tune nanu ube totala nanu o tokotisaki na morgue parfois eza yango ye kaka tala zakusu oyebi mamu nazoloba ko tala so oyo okendekende na yo ebo sikoyo moto yango soka kufaka azaka bandeko mapasa ko seke lipasa na ye bango kaka tala ekomi riske mosala ngo tobande kaka kosepela nango kaka mbala moko kaka boye tatoki no confirme aza wapi yo yo kende liboso kende otuna ye nani yango akotuna ye nzoka bazosela bango bambongo esi bafutaki bino mpo na ebembango kasi lelo asekoi bozongisa mbongo mbuta mutu mbuta mutu mutazawa bino mo bolalisaka bango na kati ozotuna susu esika babombaka bibembe au grand complet moto abungi aza te nombre exact baye koverifie
mutakotaki aza wapi? Oh, elomo esalamaki awo. Me moto yango azongi na ye auti kolia malewa. Ah, me yango tomonaki bien te to ndenge nini. Me bato kaka ndenge totikaki awa te. Oh, me eloko echange te. Oh, me ndenge kaka bayebi ndenge mpe kaka bakuti. Oh, siko bozobanga nini? Jambe na ngai bato mosusu bakufaka na nzala te baboyi kokila balobi tokokufa na geni te malamu nakotisa mwa malewa ntina azokende ezala nzela lola to lifelo nakende na libuma kotonda mama malewa mpe aye mbote na yo bonjour naye kozwa mbongo na ngai mbongo na yo mbongo na ngai mbongo wapi ndeko na yo moko ayaki lobi awa asombi nga biloko kuna alie sikoyo alobi na ya kolanda ye aye te mbongo yango yango na ekozwa ndeko na nga alobi keno bofandaka awa ça va atanda oui yaka awa baye koluka mbongo ya moto aliaki deja ye eza ye ye te bongo nini yango mama oyo aye awa alobi oyo ndeko na nga moko akendaki kuna aliaki kuna aye kozwa mbongo na ye mbongo ngam na aliaki yango eza patron te bon patron aza te ozonga nsima comme ça tokoyebisa ye soko komona moto yango kodécrire ye ndenge nini nayebi eko aza na mbanga ya mandefu apembe boye eza lokola nganga moko boye oyo tokotisaki awa moto yango aza na marke na elongi banzela boye aza na banzela na elongi oza sire naza sire ko nayebi ye bien aza mpe na libandi eyaka kasi landa ngai nalakisa eloko moko me moto aliaki bilei ye nde moto alali na morgue moto ye kosenga mbongo balobi oyebi ye ya kotala quelle histoire à suivre prochainement tozo continuer bongo deuxième partie ebembe ebimi na morgue à suivre prochainement.